Donc aloba na ngai Ibrator na sepelaki dengue au salaire makamona yo pesa valeur na biso ba grand na bino. Encore tozana ba petit yo baza na ba respect na ba estimation ya ba grand na bango. Et puis but vraiment mingi zaki Ibrator tu chantes bien mais on dirait faut na pesa ba conseil. Même si vieux mato il ngaza mi balai conseil tout pour. Hein? Conseil tout pour. Te poids que tout poids ils allaient même se voir ça là pour ba calculer le mon assis. On a ndeng surtout ebi ma musique. Mais conseil ils allaient il est kimbongo. À mon avis lumière m'ont fait pela. Mais ce que ils ont pela ndenge longo banité. Il y a quelque chose ils ont manqué. Ibrator faut bolongo la image ya ça la musique kaka pour na Congo. Ibrator non je t'ai mis hein, comme on a grand a bengi ngate po alo banangai autre chose a bengi ngapo Alexandre Nzela banda kalo Ibrator tu peux ah banda kalo tu kala ko mon Nzela te teto des fois biso toza ba petit non tant on ba grand to benga ya nani Eglet tant ba viba otambola bien faut tala penzela ni bazoleka c'est quoi bombeli Nzela wana te l'un de rares vieux oyo a sali vraiment que à l'embissa invitation pour vieux belé ba invita pe biso ba bi tozana mo mbilinga na biso mais via fongoli ba porte ni balé kokota na ndako tata ko solo na tata Alexayo Nzela Ibrator okopela koleka ndengo opela wana tu chantes déjà bien ozala ba tout mais tala il faut tambola boyer longola no peka ba scène de tel au moins que ba comportement na même na ba écran et au changer benga a bendinga matoya bi longola no oyo c'est important ça là no boyese et puis azola kisanga ndenge nini Ibrator okolongola banzembo msusu lukaka okende na biso musika zana yoka awa refrain couplet banini et puis on est là tous on a besoin ya lobby ya musique ezala pour pesa bino relais lobby donc le rose en ligne bien on a payé vraiment polité na ba grand à livrer ba conseil ezali bien donc beat ya li solo ezali plus conseil ya grand frère na petit frère oyo ala peut-être na lumière oyo tes grand frère mon en fois ça non arrêtez la musique, arrêtez. Katazoba. Big up la famille, Katazoba la chronique Intello vous revient. Mbote, bonjour à toute la Boaloud family, les Boalos, Boaloudien, Boaloudiennes, tous en abino, toujours. Merci d'être là pour nous, merci de vous savoir. En tout cas, encore là pour soutenir la chaîne. Et c'est vraiment un plaisir de notre part. Koyeba que Bozawana Ponabiso, la Boaloud Family d'abord. Et d'abord la Boaloud Family. Et après, Batumusu soit prêt. D'abord, Boaloud. Merci d'être là pour nous. On revient avec ce nouveau numéro, toujours avec la vôtre, la gourou du temple. Boaloud TV, une seule chaîne, une seule adresse. Toyeli Soussou. Et moi, c'est Vision Banga, état d'esprit, la gourou du temple. Tous à la zala. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Qu'il me dessine aussi dans ses pensées. Un jour, on se verra. Hey. Voilà, mesdames et messieurs, Mikolo Karamour illusoire, clip ezobima déjà Lelo. Et clip na minito, peut-être c'est bimi déjà, ou bien ezobima. Lelo déjà clip et bima Amour illusoire. Chef d'œuvre. Et artiste Mboka. Et Mkonzia Mongongo dit. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Merci à tous d'être là, bienvenue sur cette chaîne. Et on dit merci à toute la Boaloud Family qui reste avec nous. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des abonnés qui partent. Et tout le monde, hein? Et ça te que tu kangi miso. Tout le monde, abonné, bazo kende. Tout le monde. Et ceux qui décident d'être avec nous, on vous dit merci de rester. Oh, ba okende. Parce que c'est kamba choix et les kamba nzela. Et chacun est libre de choisir où il va rester, où il veut, voilà, où il veut être.
ou kende baotikala tozomona baboni bazokende. Et merci à vous qui êtes restés, en tout cas tous à la scotché branché Boalwood family toujours tous les boalos sozage tous à la toujours même morale et tous ali. Alors lelo tolobela nanu likambo ya yaya baleki ya yaya. Ce phénomène de baleki ya yaya oyo tobeta na liso nango. Omoni makambo yo makambo manike baolela yango yo. Manike aleli pa mpona mwana, manike aleli pona Prince Babia, makambo manike baolela yango. Babia zawana, babenga Babia te bapesi conseil. Namoni Malika sali émission moko alati manette ya noir lokola aveugle, alobi Prince Babia za paresseux. Yaya, mutata za paresseux soko lingo ede yo sala par na yo. Soki a continuer te biso moto mona ki aza paresseux. Biso moto sa ba analyste ba ke ba eda ye mais aza paresseux ye moko akatana. C'est clair. Toi fais ta part, obando juger moto nano sali eloko te. Ovandika bando juger aza paresseux, non? Fais ta part na ki paresse wana. Soki aza paresseux a okatana biso moto timbela ki aza paresseux. C'est ça au fait. Alors, système ya baleki ya yaya. Robino Mundibu akangi mutema kokite autaki kosumuka dernièrement wana conférence de presse et boteli ba problème. Robino a clashé. Tango Robino a clashé mbala moko tomoni yaya tango kaka leki Robino a clashé yaya mba moko a posté leki mususu bina file. Fallait qu'il va prendre le clip de Bina File qui va poster sur son Instagram. Lokola pe ba plateforme yango efundaka. Efundi penda qu'il y a de cela 12 jours que Bina File abimisaki nzembo fali kara. Ti Robino eko sala conférence de presse, nde fallait comprendre que oh petit mo Bina File abimisaki nzembo ti na poster nan. A poster nzembo ebimi il y a de cela 12 jours. Après que Robino alobi makambo alobaki na conférence de presse. Wana réaction à liboso. Yami balé. Robino asale miso balobi ba bloqué. Nde toki ne miso ba bloqué. Robino alobi faire égol comme si faire bien ko bloqué mutu ko memela mutu mbongo to nini. Mbala moko tomoni photo ya yaya na leki ya sika Ibrator Mpiana. Ndeka bomona wana yaya na leki ya sika. On après Robino, tant Robino a beti mandoki, yayamba mora bimisi leki ya sika. Alors, Ibrator Mpiana a sali émission pour expliquer biso rencontre na yena yaya, masoni ba solo laki, alobi ba pesi ba conseil, longola na ba oyo eza na tina te, yemba na o simple, couplet refrain, kokenda no musika te, yemba lokola biso nyonso to yembaka, bo yemba lokola ye simple lokola ye, longola ki impolitesse. Il faut payer la maison, payer la ndenge, il faut payer la thé, et l'eau mou réseau zanga. Ba pesi ba conseil. Wana après, ko bloquer Robino Mundibu nde, yaya ye ko yeba ki Ibrator moko azalaka na Congo asala la musique ti. Donc, Ibrator Mpiana, alongwe pa Fabregas, le chef chante. Asali banzembo na ya asali kanyaka na ya yembi fali amona kete. Asali nzembo wa benga soki nini balobaki eza ya kitoko boye utako bima dernièrement fali amona ateke Ibrator azalaka. Tango Robino a bétisé ba bloqué Robino nde yebaki yana mission moko longa pa Fabregas komona Ibrator asala nzembo kanyaka boye azalaka ti. Mwamba ndenge Ibrator sikoyo ayekoma leki ya yaya sika. Leki ya yaya sika ba prodiguer ba conseil. Ozomona ba jeu yango ndenge kendaka. Alors, batu bakoki ko wangana. Ndeka ba wanganaka. Ono batinda biso to finga te, batinda biso to manke batu te, biso zaka baleki ya yaya kaka. Mais wa remarquer ka jango ndenge kendaka. So komika leki ya yaya na conseil ezalaka abo finga te. Mais mona ba manquement ebandi vers ba artiste mosusu. Wana pona ba baza ba impoli. Ba manquement ebandi vers ba artiste mosusu. Robino manka faire, manka batwawa. Tela baleki ya yaya ya kala bango wana à l'époque, na baleki ya yaya ya lelo. Osko bazalaka ba impoli ba manka batu. Bazo manke ba mission mosusu e oleka nango.
Osko bazalaka ba impolite ezalaka siko ndeni nike soki bamoni kaka kumisi musicien moko ya kana bango te babeti ye buton. Système akileki ya yaya ngo ekenda ndingwana. Soza leki ya yaya il faut mankaka ba fere ba kofi oboyaka ba inosbi et ainsi de suite. Soza leki ya yaya. Soza leki ya yaya siko ya respect o manka ba tuté mais ba mono na ba musicien on a témoin photo moi reconnaissance. Ngana sala constat moko na moni Alèche pe akileki ya yaya Alèche King Lesh bomona ke sou pembeni ya yaya mais ba photo eza ba photo pena ya Alèche na yaya eza tala pena ba photo ya Alèche na yaya mais Alèche azaka sou na yaya te na sala constat moko depuis Alèche na Ferry bakutana na Côte d'Ivoire dernière fois que Ferry akende na Côte d'Ivoire bakutana na Alèche basala même plateau niveau Alèche a reconnaîtra Ferry na plateau niveau akumisa Ferry na mona eke eboteli ba problème et puis après wana au mona Alèche na yaya bazala soutien Alèche auti ko sala vidéo moko wana concert solidarité ba beti 12 asali vidéo azui 12 or ba King Lesh soka zaki pembeni ya yaya ndeta mswali ngaka kota donc distance ekoma na yaya pona nini jour andimaka Ferry na plateau ya Côte d'Ivoire. Donc, il y a une logique mouizaka na kileki ya yaya, il y a un principe nango. Yo kumisa ka yaya. Ko kumisa Ferry te, ko fite inosbite eloko musute yo kumisa ka na yo kaka yaya. Principe musute zaka na kileki ya yaya wana, yaya siku azwaka bato yo. Soko yoka na atena inosbi, oza bien na leki ya yaya. Oyoka na atena Ferry, obongi na kileki ya yaya. Yo na kofie simbaka te, obongi na kileki ya yaya. Vous allez remarquer que na Goma, tout ça na inosbi mutazo chapeauté, ba RJ Kaniera et puis na ba Alèche. Mais inosbi aliara bangotu. So lokola na inos simbaka te, petit nanga siko leki ya yaya Alèche, King Lesh. Lelo pe biba nango. Alors, na Alèche, et comment moi mbilinga. Pourquoi? Parce que tant qu'on a continué na page ya Alèche, ne ko remarquer que c'est un artiste oyo, alingaka zala bien na ba artiste nyoso. Siko principe na kileki ya yaya principe wana kune simba bongo te. Na kileki ya yaya isimba toza bona batutu. Neti awa Alèche na Werason. Allez sur la page Facebook d'Alèche. Bomona ye azana ba mission presque tout. Ana photo na Ferry, ana photo na Wera, ana photo na Jibe, ana photo na Kofi, ana photo na presque ba musicien belé. Siko na kileki ya yaya kune simba bongo te. Fuza ka na yaya. Kileki ya yaya ezaki yaya kande roi, yaya kande nzambe. Yo mona ka yaya. Komona batu musute yefo mona ka yaya. Wana eza principe ezala akuna. Alors vous remarquerez que ba Alèche lokola bazana ba esprit ouvert, balingi baza bien na ba artiste et tout, pour ba artiste et tout pe ba pe ba sala pe makambo danger, ba pe batu ba pe na mabako pesa ye. Ba Alèche ba comprendre que ba artiste mususu pe ba opesa nga pe makambo lina kanga maga na mutu moko. Siko pa yaya sko bongo simba te, pa yaya fuza ka na yaya. Ogumba melaka yaya, yaya nzambe, yaya roi, nyoso ozwaka pa yaya. Soko zuite kangaka mutema yaya lingite. Donc kata ba relation na batutu yo kangama ka na yaya kaka. Ya moni ba King Lesh et puis ça neti moi distance. Wana constant na salaka tanga komisa Ferry na Abidjan. Na bagi ndenga komisi Ferry boy, distance ekoma na fali. Ekoma te ekoma te. Robino ba bloqué ba bendi Ibrator pembeni. Ibrator abandi carrière kala. Ba ko yeba ki exista ka lelo po ba pese conseil ki kende boy na 2025. Ndo yeba ki Ibrator moko azalaka esenga conseil. Moso telle façon de faire on dirait moi mouké, on dirait ridicule mais bon, chacun a sa façon de faire. Lelo nde ba yeba ki Ibrator piana zalaka. Alunga pa Fabregas tongo. Kileki ya yaya. Ezana moko lisusu boye zoba mosusu boye. Auto bimisa nzembo moko ya mabe mikolo. Splendeur. Splendeur agange na bemiso asali bemiso akomine atala kwa yaya. Akumisi yaya wa. Yaya ka acha epwa. Bozela nzembo nange ko bima bogomona. Auto bimisa nzembo moko wa mabe. Tala, les gars, battez-vous. Nde ba inos biba obunda na ba prince babia.
Boutika na bino système akileki ya yaya. Et ça la bino lote. Bakofula mutu te. À part batente. Splendeur a gangi ya wasali ki atala kwa yaya. Splendeur nanu. Oyembi no mabe. Yolo bakoza paroli. Nzembo wana okomi atanga na so na bina koma na okoma bongo te. Nana nzembo moko awa ya jo. So yoki nzembo wana oyoka ngo mie kutu koleka. Nzembo Splendeur ayembi wana. So yemo mutakomi yango. Yo pesa ka bashan. Ose décidé oyemba. Oyembi mabe. Nzembo ango komi. Isa grave te. Ya danger te. D'accord? Wana vilain jo. Zolo mabe. Olobaka mabe. Ba mot français na yo ba faute belé. Ozo ba français na ba faute belé. Olobaka na bien te. Oyemba bien te. Oa fojo. Siko yo zo kanisa ke. Soko sa puye na yaya. Nde carrière ne o démarrer. Nzembo wana jo yembi ya mabe. Yana batu mususu pe, baolinga kaka bacha bango poa. Ayebi kaza penza incompétent. Yango zo mona ke aigle ka fa simbe po ikende. Mais c'est là où vous vous trompez les gars. C'est là où vous vous trompez. Zala na nou bon, banda ko zala bon. Yemba bien, voya bien, zala ba texte bien, aspect pe ya bien, moi pe éloquence zala pour artiste bonga zala pe moi complet. D'accord? Banda na ko zala na bien yo moko. Splendeur osali clip obimi bien te déjà na clip nao. Ozo attiré te o pe se lengi ya otala te. Tu vas compter sur Fali pour abakiselo nini. Ya magie o ya obakiselo po simba. Quand t'es pas bon, t'es pas bon. Ata Fali azu ya matiso likolo si t'es pas bon obamba na kaka. Ele Roberto Nsuba azu bate na concept ya kileki ya yaya. Concept ya kileki ya yaya ebele bazu bate ke soza na obon te ata Fali azu ya memio na mukongo esimba na okate. Bo banda na kozala bon bino moko. Les gars, battez-vous comme les Ambassi, les Inosbi et les autres. Battez-vous. Même Vibrator en piano. Bah Vibrator nazo comprendre parce que niveau aussi Vibrator aussi la peno aussi la kala. Nanzo twekei, succès kenda, et le kosala reba na ate, tu en es où na carrière ezo yeba na te. Il faut pesa ka mpanzi kota yaya. Ozomona. Bo bunda na bino moko y a rien na kota kileki ya yaya. Y a rien. Bo bunda na bino moko. Ba Inosbi ba osala ngo bango moko eke nango. Beaucoup d'esprit bo bunda bino moko. Tangu King Lesha beta ki biso soki mboka mzenga ngo eza so nini. O suba na nzela. Mboka ho soki ndenge nini nzembo na ye wana. Tangu kartona ki azaki na oleki ya yaya te. Siko na kamoka batango tangu ba kartona ka bazaba leki ya yaya te. Soki simbi nde oye koma leki ya yaya. Comment vous faites ça? Robu na beti de nzembo wazaki leki ya yaya te. Après ye kokoma leki ya yaya. King Lesha beti nzembo ne ningisaki biso awa pesaki conseil ya bien. Après eko koma leki ya yaya. Siko poni buzana confiance na binote. Obeti déjà yo moko esimbi continue oye koma leki ya yaya. Tako bokoma baleki ya yaya le nie. So okumisi ka fere bakati yo. Okumisi kofi bakati yo. Omamoni ona wera bakati yo. Po kuneza randingwa. Ozomona. Kuneza randingwa wana. So zana yaya kaka. Mona ka yaya ko mona moto mosute. JDT Molopwe. Asa parmi ba liste ya bato ba ose la featuring na Fali. Amoni ki eumela. Abimisi album na ye sans polémique. Afingite, afachete, abimisi na eka album na ye. Parce que amoni ki il était temps. Nga na sepel nango parce que a assumé siko ki ye moko. Eke nango ndenge zo kende. Bosa mamu na bino botika na bino ki leki ya yaya o. Tala, Fali a opesa bino makambute. Boleka ye. Akopesa ka bino makambute bobunda bino moko. Eza ba illusion. Illusion wana laksaka bino illusion ki ye na opeso makamu na ofulo na osalobo. Okutondi na ba illusion. Tango Robino ye komona ke zela mukombo sa zanga mokila. Robino ye mona ke zela zo umela apete ba plo atamboli. D'accord. Donc bosa banzela na bino liga. Système akileki ya yaya izaka yo kumisa ka yaya. So ba moni oka na artiste mususu bakati yo. Pour comprendre que kuna siko ezaka pena loi établie. Tala kaka tango Robino asanti pena ke ba bloqué. Mbamo akomo kumisa Ferry. Ferry Gola, grand chanteur, grand artiste. Robino akomo kumisa Ferry Gola. Nemiso moko atanga Ferry atanga Kofi. On avanda jo musuna vi nanga quadra. Donc comprendre comment tanga bibinemi. C'est que kuna esimbara déjà ti.
ozomona yana lobi ata bozo wangana mais mode opératoire nango toyebi mode opératoire ya empire wana toyebi yango mode opératoire ya kiyaya na leki toyebi kokumisa bato mosusu te. Pour la preuve so babebanika eloko liboso babanda kokumisa fere babanda kokumisa kofi nati lokole journaliste pro yaya tanka babebanaka voice wana ebimaka oazela na oyambaki ndingo wa omona. Pourquoi oyambaki ndingo wa omona? Donc tu sens déjà que donc na monde wana ezaka bongo soki oza leki ya yaya to oza chroniqueur pro yaya zalaka na ye kozala na moto mosusu te. Ya omoni soka babebani babanda kokumisa fere bakokumisa kofi nosbi soka bazoyokana te ona koyambaki ndingo na plateau ya komona azia na koyambaki ndingo na plateau wana nati lokole voice wana ye moko aloba azela na koyambaki ndingo na plateau deza na bato oyo esimbaka te soki oza kote ya yaya so babebani kaka bakenda siko mbangu pa bato wana ozomona makambo yango. Le problème avec Yaya c'est ça. Quand tu es avec lui, tu ne dois être qu'avec lui. Un bon jaloux azala ndingwana. Un bon jaloux fuzaka na ye okumisaka ye olingaka ye kolinga mutu musuti. Wana ba caractéristique ya basi azua monaka ye kumisaka ye zalaka na ye kolinga mutu musuti. Ba caractéristique ya basi azua. Problème ya Yaya siku evanda wana. C'est-à-dire que si vous êtes chroniqueur pro yaya, vous avez bien à profiter. Vous avez bien à faire été. Vous avez bien à inosbiter. Na bana wengi. Parce que bana wengi yé ba pesa ki ba cauchemar. Ozomona, si vous êtes pro yaya, kofi ko mekate. Bola ma kofi ko lobate ate amuke. O kofi za star ko mekate. Vous êtes pro yaya. Faire comme okumi c'était ata yembinde ni komekate. Oza pro yaya inosbi atazu trophée na Nigeria. Yubiz soki yubiz trophée kolobela ngote wana koza pro yaya. Yango zomona moko pe ba chroniqueur pro yaya bazo koma bloqué parce que quand tu es avec lui, il y a un artiste oyo okokumisa te. Entre-temps ça te bloque ba inspiration ba analyse. Ya moni ba Charlie Prince ba komika ba talako. Charlie Prince a commis à Talako. Na ba remarque o mumba ya ko sala fali Charlie Prince a ko sala ngote. Ya komine penza kaka Talako. Yeko na minute Charlie Prince a combiné vraiment le oiseau zela ba pese place à Nati Lokoli. O ya rozela 3 a olimba. A rozela ba pese émission. Ya combiné bena à Talako ya yaya. Même Mumba peut reprocher certaines choses à Fali mais Charlie Prince a omekangote. A omekangote. A commis vrai à Talako. Alors, quand tu es avec Yaya, il faut rester bloqué sur lui. Tu ne peux pas dire du bien d'autres artistes. Alors que quand tu es avec Ferré, tu peux dire du bien de Kofi et de Inosbi. Et refongole le peu moins terrain et analyse. Ozomona. Et refongole le peu terrain et analyse. Tu peux dire du bien à quelques bana wenge. Obayo kananaye et refongole le analyse. Tu parles de Kofi, tu peux parler de Ferré et de Inosbi. Tu parles de Nosbi, tu peux parler du bien de Ferré et de Kofi. Et Fungolelo analyse. Mais quand tu es avec Yaya, parle que de Yaya. Même ces fanatiques, déjà, ils sont habitués. Tu parles de Yaya, au côté n'a bien motomosu ba se désabonner. Tout le monde en côté. D'où ba analyse Yaba pro Yaya, et comme un peu bâclé. Mikolo, nazo mona ba suna ba analyse te. Ba comme ka Virginie alobi boy, ba recadrer Virginie. Ken piana lobi ba recadrer Ken piana. Pour Nini, parce que chez vous, tout est bon. Tout est bon. C'est vous qui faites des vues, c'est vous qui streamez plus, c'est vous qui êtes le numéro 1, vous avez tout de bien. Tout est bon chez vous. Vous allez dire quoi d'autre? Tout est bon chez Yaya. Il est le premier en tout, il est meilleur en tout, il fait tout bien, il a plus de vues, plus d'abonnés, plus de tout. Tout est bien là-bas, Bolo Bassouni. Il n'y a plus rien à dire, tout est bon chez vous, tout est ok. Beaucoup de Hollandais parce que Virginia le bolandi, Ken Piana le bolandi, Manika le bolandi. Bon ça la analyse bo bamaka mususu. Tout est bon chez vous. On a compris que c'est lui numéro 1, c'est lui qui fait plus de vues, c'est lui qui a plus de streams, c'est quoi? On a compris. On dira quoi d'autre? Bolo Bassouni, on a compris tout ça. C'est quoi Bolo Bani? Tout est bon. Ba analyse comme il y a Hollandais bata ferré. Parce que chez vous tout est bon déjà. Ozomona.
Donc, Ozana Yaya, on va bien profiter, bien faire été, bien inosbité. Alors que ça bateau va tourner. Surtout actuellement, bateau va tourner la musique bangwana. Ça te bloque les analyses. T'es avec Ferry, tu peux parler de Kofi, de Inosbi et Ouera sonnent bien. D'accord? T'es avec Kofi pareil, Inosbi pareil. Mais quand t'es avec Fali, parle que du bien de Fali. Au commis bloqué. Tout est bon là-bas, Olobani. Au commis bloqué, y'a une analyse, y'a comme Landara bata Ferry. Ferry alobi boy balandi Ferry. Virginie alobi balandi Virginie. Ken penalobi balandi Ken. Manike alobi babimi pa manike. Oh. Bozana ba Stade de France, bona mambebele, bolo belango, beaucoup misa ba disque, tout ce yoka ngome bobandela kaka. Numéro 1 d'Afrique, bobandela. Disque d'or, bobandela. Disque platine, bobandela. Plus de streams, plus de vues, bobandela ango kaka. À un moment, ça commence à nous lasser. Hein. Tout est bon là-bas. Tout est bon, Bolobanin. Les vues, on connaît. Les streams, lui numéro 1, lui les meilleurs en tout. Il a plus de trophées. Et après, vous dites quoi d'autre? Bobandela kaka. Et on va analyser comme ça, on va balandi. Tout est bon chez vous. Ozomona. Charlie pense na minute où il y a comme une talaku ya Fali. Même une remarque que Mombaya peut faire, Charlie pense n'osera même pas le faire. A comme kana singana kingo ya ozalaga talaku. Pal zuria, kumisaka kaka, belelaga bola munae. Des fois izati, kuna bien kaka. Ça va pas. Après un moment, on sentit combien qu'on m'a bloqué dans l'analyse. Au comme si disque d'or, ou est-ce qu'on comme ça va vu, le biso comme si va vu, comme si disque d'or, tout tourner kawana, non mais arrêtez quand même. Donc voilà, moi je dirais aux jeunes, battez-vous. Politique, il y a qui yaya, ils ont des exigences et belé. Au comme ça va te moussouter, ba mouna ba vie moussouter, ils alaga na yaya. Ça ne se dit pas verbalement, mais ils ont des institutions. Tant ba bebanaka oyokaka na obenga Ferry na okumisa Ferry na obenga kindingu ekendaka aboum. Ah c'est que wana ndiza ba bloc interdit. Moi niveau Robin okumisi Ferry mikolo tant ba bloqué après conférence de presse. Ah omo kumisa Ferry fort parce qu'ils a keloko moko interdit kuna. Donc le to bebani na activer siko na désactiver plutôt. Kumisa Ferry na ndenga nyama. Boanga na kaka non batinda biso te to finga biso moko mais mode opératoire yeba na kaka surtout so bobeba ni déplacement baby maka on sent pena que kune za interdit okumisa Ferry obenga kindingo na plateau okumisa wera jibe et ainsi de suite on le sent poso bobeba ni yonka nde bosala ambango ozomona keni pena otolobawa bosala émission na bible o na sala réunion te contre Ferry aloba to kota ba réunion contre Ferry. Ozumona, Ferry reste le cauchemar de Fali. So leka mutu na ba vue, o leka mutu na ba abonné, o leka mutu na ba trophée. C'est quoi bangisa ko nini tilelo? C'est que conscience nous a reproché quelque chose. Eh, ngana ebite mutu sina leka na nyoso na banga ke ka poani, na continue ka bangi poani. C'est que conscience nanga ezo ebzanga quelque part que koleka moko boye ya Donc voilà, vous allez remarquer que le mode opératoire yaki na baleki nae c'est pas très sain en fait. Et tant Robin a gaffé, ba poster bin affilé pour ça là quelque chose. Robin a longwe, ba yambi bator na parlé ba pesi ba conseil pour ça quelque chose. Petit Fali ba la studio, ba pesi coup de pouce. Wantueza ba langage, c'est sa façon de réagir. Kilo sali boy mona na osala pe boy. Sikoyo au moins les ba blo muso ata ba leki ba ogafe. Soko za pena mukolo za na maturité, il y a une façon de réagir. Une autre façon serait mieux. Poko kena oboye o mona mna mutu moko sans esprit. Robin a gafé na posté bina filé. Robin a gafé na bengi baton na parler na pesi ba conseil. Dans un monde qui a répondre. Et là, cette manière de répondre là, c'est pas trop mature au fait. Moi, je suis ko gafi otali ka botiki, osali pe loko pété pour soyer, otali ka otiki, ceux qui sont bloqués ici. Bina filé ça bien si clip na il y a de cela 12 jours au monité. Quand on Robin a sali conférence de presse et mon oh bina filé bien ça nzembo moko. Na sekango mabe. Na sekango mabe tala neti ba réaction boy. Le number one de la musique à Congo.
agissement moko terre à terre nde ba ameki Robin agafi na bengi Ibrator na ndako alesha koma musika po azalaka na musicien nyonso bien kuna balingi te ozala bien na musicien tout et ba fanatique pe basi ba comprendre ba kota na lokolo wana donc yo zalaka braquer ka sur yaya mais okoma borné bana mai bayaya banoko bobunda na ba propre fort na bino bobandaka bino moko bobinisaka batu bozaki baleki ya yaya te pourquoi so bosisi kobinisa bokomoluka bokoma baleki ya yaya na kamwa eloko bobunda bino moko mwana lokola Splendeur ana ofojo aspect ezati aoyemba mabe banzemba ngo akomaka nzemba ngo ayembi ya mabe aoyemba pena kitoko te ana aspect ya clip te yaka nsi soka akomika aleki ya yaya na kileki ya yaya baton magique esimba yaya wana kutuko ata nde nini miziki yana na kotelecharge te na kotala te na koyoka ngo te kumisi yaya trop na bemission osali 50 soki 1000 émissions avobimisa nzembo wana quelque part onde boyebaki bwana bino ba incompétent yango totya poa kote ya yaya mais malgré poa wana yana bato ba carrière edekolika te oza na problème addiction on a problème français on a problème beauté on a problème aspect on a problème ebele to kumisi fali banda loti lobi nzembo na yo etala makati po eza bien te so eza bien te nga kuna ko mamo banzembo na nga ya mame me so yoki mwa chana ngai na ngwa wa me o compara ona ya Splendeur te na nzembo na mwa ya jo na biso nzembo wana je na kote lango studio nga mona kraka ngo deja ka ndi na yemba ngo boy ya jo papa ya mwana ya jo papa ya bebe nanga kolangwa bolingo ya mwasi ya sika otala kape nalelaki na kati ya chambre nalingaki na se évanouir nakendaki tie pa ya mama nalelaki pe pa ya mama tala nga nasala banzemu na nga ya mame Splendeur asali en tant que parolier eza soni etelema te na nzemu na nga ya jo nzemu na nga ya jo sikoyo momi moko boye bolingo etikalaka ya mwana babotaka na ya jo akenda na ye alingi abala ne mwasi mosusu asa avi na ye sikoyo basantime esila te do alelaka ya jo nalingaka yo ti lelo ya jo nanga nalingaka yo ti lelo ya jo papa ya mwana ya jo papa na bebe nanga ya jo bolingo ya mwana na kati ndengo sala boye ezopesa pasi ya jo nanga nalingaka yo ti lelo okande mwasi aolela ya jo soki siko oke siko bakota suka akilela ti pa mère ba ya jo oka nalelaki na kati ya chambre nalingaki na se évanouir nakendaki ti epai ya mama nalelaki mpe epai ya mama alobaki zonga na ndako nakosolola na jo me ya jo nango pesi réponse te yoka nalelaki na kati ya chambre natangisaki mayebele nalingaki na se évanouir wana siko ayokeke ya jo alingi abala mwasi mosusu ye siko bolingo etikalaka ya mwana relation etikalaka ya mwana tala Splendeur alobaka na parolier me nzembo na nga ya jo ekofia kole musika. Donc il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de talent qui s'appuient sur l'aigle croyant que yenda obeta bâton magique ba mata soyez réaliste. Quand t'es bon, t'es bon. Quand t'es pas bon, t'es pas bon. Et quand t'es bon, moi, je vous conseillerais de faire votre chemin. Bosala nzela na bino. Makambo ebele bozele pa fali bozwa te. Côté mosusu po opesa bino te. Aza pe na makasi opesa ngo te. Côté mosusu pe po ata makasi eza me na fula ya olekanga. Côté mosusu pe eza eloko wana. Ba minio Abraham. Album ezozela kaka koza chanteur
papa. Fuji abimisi album na ye sans po ya mutu. Ah, mobilité. Ozu DJ o Master Virus. Banda yemba yekaka, aloka, asuki ka wana. Fale asoki bana moko wakangisi bana moko na F victime awa. Turoyo toko dondo bakenda wapi. Turoyo toko dondo banita mwaraboue, ba cheskoe, banani F victime, balatela biso ba polo wa basala ba clip, dandenge bana ngo balimo. Aucun d'entre eux a brillé libanda depuis bakenda. Mutu moko a brillé libanda zate. Même le garçon là Chesco qui commençait déjà à se démarquer. Et puis que moi on en a limo ka aboué. Chesco commençait déjà à se démarquer, bou à limo. Vous avez makabuma niki azole la kayango. Okobenga ibrata on piana nanda kuposola na pense babi azawana oibite ke existaka. Turoyo toko dondo ndenge ba limo bango tout ba limo Master Virus. DJ Virus, il ne décolle pas, il est avec Fali depuis longtemps. Aota kutu kolongola mwa susi kana. Aoloka, aobimisango. Tandenga aoloka. Esali mwa succès ka ya TikTok bien nandenge katani sili. Il ne décolle pas DJ Virus. Baleki ya yaya. Bozo décoller te me bozaka baleki ya yaya. Bo mekana koluka na befort na bino moko. Ba DJ kombe ba binisi mukilia. Awa na Braza ce sont les DJ qui bougent. Ba DJ ba okebeta ba salle na poto. Ba DJ Kratos, ba DJ Boyebi wana. Ba momboshi ba binisi batwa. Malgré za ka banzembo kitoko te. Il y a des DJ qui font des choses. DJ Migo wana binisa bat. Ba DJ Minga Braza ba areni to bina. Ba Master Virus ba ko binisa bongo te. Mais bozana aigle. Vous comprenez que le système yagi yaya ngozo ki nango pe bien penate. Et ok nango bien temps. Ba jeune belé awa. Na Braza ba sa musique ba kebeta mo ba salle mo ba casino na ba na poto. Mais au moins na ba DJ Virus bazawa na ta mo salle mo ya 1500. Ako nya tango te. Siko boza ba leki yaya ngo ya ndeni. Illusion o fera yembi on ba wala ksabino. Ki yaya illusoire. Il est qu'il y a illusoire. Bossa non ba fort na bino moko nana. Ya ne bele pe bossa fiti na Fali e simba pete. E simba te, simbiti, simbiti. Ozomona, e bele bossa la fiti na Fali me ba ozala surpris que simbiti. Vous serez surpris, osali na fiti na Fali me pesite. Ba fiti ne so pe pesaratin. Bovandi bozo rêver ba featuring bozo la bongo na ka so fallait celle na featuring au mati. Oui, c'est ce qu'on voit, mais en réalité siko. Et en réalité au mata ya solo. Turoyo toko dondo ba panzana ga abui. F victime label na ebité produisera banani. Bambasi bazawana ba o galerie. Label mobimbeza ni vanda ebela batalna za na Congo to mona moto abimangate. Moi je préfère encore na ya na FG Prod kena kendekile ki yaya. Parce que rebo abima kenda bana basi wana ba ye obomoni fera zo former wana bosa attention bana basi wana fera na loboko abimisa bato fera na loboko awera fera na loboko ya wera to mona shikito makambo isala to mona rebo ilunga ye wana to mona bana basi wana so fera pesi ba makambo chimel folo wana tamsubo tala ite pa Fali fera na loboko akobimisa bato. Bosa la blague te côté on a Fali en ngote. Vous aurez beau fait qu'il est kaya mais bon mon randing ezo kende mami parce que politique déjà interne ya mabi. Politique ezana ça la bloc mo ya ba petit ba glorifier akanga. Politique déjà interne ya kile kaya eza kitorote. Ya politique mo ki naza na groupe mo ba leki na nga ba glorifier akanga ba kumisa akanga ba yemba ka kombo na nga ba sanjola akanga. Mais la politique te que pour ba leki yango pena bazo makambo solo. Et pesa te splendeur obeti faux chant nga parolier na pesa kanzembo c'est tout ce qu'il a raconté sur Fali c'est des bobards. C'est des bobards. Faire yemba ka deta. Bon musicien congolais ni na yemba deta te. Orozo instrumental moko oyembela ngo banzembo ya album mobimba. Dededinde. Olongo nzembo facilement okota na nzembo mususu. Olongo nzembo mususu facilement okota na nzembo mususu. Banzembo ebele mais oleka na nzembo ka moko d'une chanson à l'autre sans oyeba différence. Bango tu barane loko wana. Na sela ki bino ngo na nzembo ya le temps. Do bani pe na l'état ouais Jean-Jacques Espira lobela temps, William Neni a lobela temps. Okoti moto yo balinga ki de tout son cœur.
okokipe koboya ye de tout son cœur. Donc, oro bima na nzembo moko kote na nzembo mususu kote na nzembo mususu sans kutu et se faire remarquer. Bango tu bazaka na biloko wana. O raconter ba bobar na TV. Fallait yembaka grave, fallait kenda na ba note moko boye compliqué. Yo moko mutebi ba note tango. Siko yo moko poète, parolier, chanteur, tala bozo bosali. Nzembo mabe oyembi ezo tala ma même pas. Na ba warrior na ndimite ke ba ko tala nzembo. Vous pensez que le mot lekiyaya peut tout faire? Non, il faut travailler, les gars. Il faut aussi être bon. C'est ça, il faut aussi avoir la chose. Le talent, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Bah, force à talenter. C'est-à-dire que le mot linga forcer tes art. Na art ba ko sa te ba force à te. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Si tu l'as pas, laisse, va faire autre chose. Teka makala, teka sugini. Le talent, c'est comme ça. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Soit vous avez ça, soit l'artiste est un talent. C'est ça. Vous avez forcé, on est simbarate. Donc voilà. Ibratan, bien moi, je pense que Bazouye Kabouya, que ça robine au thème passi. Et quand il va poster, il a filé pour voir que c'est mon thème passi. Et bah, je me suis trop enfantin, quoi. Il y a BBC dans Ozoao, à Oyoka. Il y a Salibo dans Ozoao, à Oyoka. Quand il a dit le colère, le bac il a un kindi on a plateau au monde. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi.